Est-ce grâce mbizi mako zo mobala Karine mobali oaze pas faut tala nanu taya mutu tali pe kitoko mutu tali mabe ya mutu ya basi mususu grâce mbizi akito grâce mbizi amwasi to kotena nzela basi te grâce mbizi amwasi mobwe obana no simbe wapi po mwasa bonga pe o simba yo santi ke nzoto na ye o santi nzoto grâce mbizi nzoto se pola na ngo mona ke nzoto mulai ba bakata ngo basaba nini okozwa grâce mbizi otena mota basi liwana glo langi yo to mame ilimso kotsa glo yesa sila kala yo tange glo mtaluka ne vine kuna dasa ki chel ne kuna kotsa bakamba glo ya ate. Voilà, bonjour monde entier, bonjour partout dans le monde. Balinga kalitisa kuya la métisse noire balobi kinde makambu. Kina lelo nde makambu tane to yiba ba idéologie na ba information poto memango awa. Balobi Nushka officiel TV bo s'abonner massivement. Balinga Laetitia kuya, balinga Matika Songo, balinga Muna de la presse bo ya pene bele Nushka TV officiel ande makambu vandi to kengela bango to yiba ba news na bango. To mema ato pesa makambo lelo na plateau na biso to un invité spécial o bonga mona na pe kala na yambe kala depuis na auto voyage na ya na moni lonjo kala makasi tozani bombo mona de la presse to beta masolo ya Karine Mokonzi ato bimisa nzembo oyo mikolo yo tozo yoka na ba YouTube mbete bite mona pourquoi lobela ngote et puis na kata nzembo to yoko découvrir makambo ebele za wana bon non en tout cas so ba boaki yo te folela ebele vraiment et puis ba actualité za mikolo to solongo na mona de la presse. Mon frère, confrère Nangaï, bonjour. Bonjour Kouria, bonjour na Batnion Sobalinga Rabiso, bonjour na Batbalinga chaîne wa kito. Comme on ba chaîne nous sommes à soro leki au côté na poka na bes. Mais chaîne nous sommes à soro leki déjà au côté moi ça kito au côté sur mobile kito mutu muna ba yambi wa leki basi nyonso internet na kito ko muta robo ya salimo kinae. Na pesi merci les autres ba maman nyonso autorité ba maman ba soutenir biso. Mon biso to kuta ba maman ba mbonge be ba chance. Au côté bana membre ba maman autorité ba chinois ba là déjà na Karine Mokonzi autorité morale Karine Mokonzi au senti que muta bêtise nzembo conseil batino se koti bango mama oyo likolo ya lelo ela leli yo donc après nzembo confinement au senti que nzembo nga bêtise na mayele na bando ba Karine azaka fazer Karine azaka tanga te Karine ndo tambola tamwa kusko mayele na jango wapi oyemba nzembo confinement au mona que lelo mwasi ya mutu mobali ya mutu akangami na confinement yosko luka mobali no pe luka mwasi non yosko personne na conseil donc bravo na Karine Mokonzi. Bravo vraiment. Attends, oh boy, biso siko to na alignement ya conseil ya pesa na mambasali. Merci na maman autorité tout avant na Karine Mokonzi ba pesa conseil et là c'est que muto atanga vraiment. Merci beaucoup à Muna de la presse le ko to simbi ko tanga confinement. À propos banze munyo soto ebeta to moni kuna sakara de kuta pa beta ki eloko. To moni ko to pe balobi ba presse batikali simate ba chroniqueur na ba chroniqueuse oh Muna malembe. Bango pe ba yembi to yebi ko to ba musicien pe ba yembi parce qu'on a banze mona ni otunongo yo ko tangela nga 3 chansons batuni ba yembi bien oyo pe na mona soko vando bi que non vraiment tout ka baté maele Place na moni maele za offrir rigolo la bête yo mamuta même son anglais yo ki ba moi lobert ouais même son anglais après si comprendre nini ebele faire rigolo yembi en anglais est-ce qu'on faut que yeba ba anglais on a 4 faire à lobby faire yembi en anglais au senti que thank you ma fleck you corona et là c'est que moi muto yemba anglais mo très qui là pardon va comprendre thank you corona au senti que yembi en anglais mo kitoko au senti Karine Mokonzi apesi conseil oye kota ba journaliste ba sangani ba yemba boy fufu na fufu au senti que ba yembi nzembo ba yebate tozoyembela nani tozoyembela corona ka ki moteur mabe po yo poti mo vocal te ngaso babenga nga ba benga ku pacho na miso nga pacho finga ba nga boya benga pacho Adam sabenga pacho kota Adam sazoyemba pacho o tia forme tana succès belo bongo mo ate simbate donc ba yemba nyonso wana ba salaire fa ba luka ba yemba pona social ba yemba pona nini boko yemba pona corona est-ce que corona Corinne pas yembi pona corona te Karine a pesi conseil ma bien maman yo ya lelo ela leli yo on comprend ozana mbetu yo moko komi confiné pour takia mobala bato o ba yembi ba yemba ba dilo mo ba salité la journaliste ba yembi ana moi eza bilo mo pa salité Muna de la presse na kati nzemo to moni pe libanga muna eza na te tati yo bino mikumisaka biso nde ba charge ngande Muna de la presse abwaka bino mena nzemo na yo ki libanga na ote na moni kuna clip na moni na kama le kecho azape na kini ba tie na clip na yo ki pe libanga na embe yo na yo ki na sina lobango Karine na bandeko ne ba na équipe nationale na otikala ko kabola bango te na otikala pe ko finga bango abwaki pe vet kalombo ya na le kecho te le kecho bina clip relation Karine azaka abwaki epe abwaki na bia abwaki relation Karine azaka na ona le kecho
na relation nga na na Karine oya nga na garder na Karine o le ka tu pas garder na ya garder na o comprendre nga na za pona ya te pona division nga lobaka batu nyonso ba ko finga ka Karine o peza ba équipe na soma ma finga Karine nga na ko ya pona division te na ya le lota Karine abwaki nga tata na ya te na ba ke Karine abwaki nga te Karine abwaki biso ba charge Karine sa abwaka biso ba charge na Kisasa parler de moi donc na abwaka biso wana non mona te wera côté studio salaire pas bosso no bwaka batu non mona te jiba côté studio ba bossa na pe ko bwaka ba bossa ni biso te Karine azabwaki ba te kaka nito ebika ata autorité morale na biso atika la autorité ngana ko poti te komela bango ka lora mi muta komela nga message sopi bino bozu ba mika la Karine esbozui ba lo koso moni abwaki bino te ata abwaki biso te ana komela bongo ba te bele ba benga comme lora sujet au moins mutu mo le net lobby na ngi placement boye muna babwaki bino te bo mikanga bo mikumisaka Sonia ni no yoka kama bwaka biso Sonia za kite lelo sa bwaki biso ya mona ke batu ba bosanaka mutasali obola mobwe tanga salo ka mabe mo bosani bola nyonso asalela yo o comprendre lelo na ville tozalaka ba reconnaissant oyo mutasali ne Karine abwaka nga nazwa pe ba mbongo pa batu mususu lelo nzamba asali grâce batindelinga mutuka mais batu asali nga batu premier batu muna we na moto so na busante na moto ngazanga mutuka batu nyonso siba mutuka ezali mutuka na ngeza te mutuka kisinzo coupe pardon mutuka ngai mutuka na ngeza te mutuka o batindelinga te uti o matadi o bo mutuka na ngai uti Londres et bana membre pas marqué. Merci beaucoup na donné Louia vraiment pour na image au moins na ba ba sala ka image ya kitoko da note da donné Louia a pesi za ipote image au sentir et ateke o sakazanga mituka loka au moins mituka kisinzo ezaki ba sombele na kin ba pesi ko pesa wanga se uti poto ye donc na comme loka sombele te ba pesi ki mbonga ki pour na voiture ba ke eza nini eza ka donné biso ya Kisasa wanga ya mutuka o mituka na biso o ba mona eza na kinya ya musu ba tambol na tambol ba te couleur ba sombi ba ti wana wanga se uti poto de ya marque morote de l'air ça ke bana mambo to ba tali ke mune mutuke ye ba mo kodile nga la matricule pe po bima parce que bata bongo ba bata Karine ata bwaki biso te ata sali soki ndenge nini ngasko na ya idéologie te na ndobo ya ke nzembo yo eloko boya bwaki biso te bato bazozela bulu wana dans balala na bango pongi ba jane osimba tamo simi participer à Karine to nanje kaka mikolo o tozoyoka moi guerre toyeba te buzz o ezolingi zonga entre Karine Mokonzi na Grace Mbizi pour la likamwa mobile il paraît ti babiga botel Karine Mokonzi mobile est Grace Mbizi makozo mobile Karine mobile o azepa faut tala nanu taya mutu tali pe kitoko mutu tali mabe ya mutu ya basi mususu Grace Mbizi akito na parmi basi mande tangane na mobile vima boy na kolinga Grace Mbizi seng na mine na mindisi na poka na bes na mi baby si Grace Mbizi amwasi to kotena nzela basi te Grace Mbizi amwasi mobwe obana simbe wapi po mwasa bonga pe o simba yo santi ke nzoto na ye o santi nzoto Grace Mbizi nzoto se pola na ngo mona ke nzoto mulai ba kwa bakata ngo basaba nini okozwa Grace Mbizi otena mnota basi Nathan vraiment aujourd'hui Karine au Grace Mbizi mobile o akolanda Grace Mbizi mbala ki Karine akolanda Grace Mbizi c'est le chèque amibal atula c'est le chèque amibal le chèque amibal mobile modi ya Karine akolinga Grace Mbizi somo ka mbala Karine alingi Grace Mbizi yana bango sali ya ba vidéo déjà voilà ye mo azoluka ba bilone batango eleka papa batango eleka mama batango eleka papa wa za ba base mo ba créer micro parce que Karine est aliété Karine a la carrière muta beti loka kitoko bo conseil na confinement poto mo bazolela en plus après wana innocent après wana wilolongom parce que Grace Mbizi tant to beta Grace Mbizi munda de la presse pe musala nango pe melango ndengeni parce que toujours comprendre te et ça la porte-parole moko l'appel obi yo nengo za na ko tikala ka jamais émission na yoko yamba ye ya jibe mpiana aboyi na ye pe na doblage mo saka bi yo nengo za na ko tikala ka jamais ko yamba ye te émission na yo ka ki message ba pesi ngai ngape siko mikolo munoko na ngeza na vérité munoko na ngape zo bomba na ngote ezo bibongo pourquoi le cause ba vérité bandeko ya nushka officiel ba yo kana bino bozo linga te to sunga bat bandeko na biso ya nushka ni ramsa nushka sali chaîne na ye oyamba blanchard mo saka trop lelo so ateli ke oyamba eto akoti reba vi mko musu ye mo pe sentiment ko sala te ku ya ndeza bo to yamba papa bien asala na biso émission bina mutema malam pesa ta $50 ta $20 mais si comme que em suku ya bata ko sala émission boye comme que ku ya pesa boye pesa $10 pesa $20 comme mabe bango to bakenda na ba TV bakenda ba futa mbongo ba lek to bakenda ba RTN si bakenda ba digital ba futa mbongo mais ben émission to mona ezongela biso na ba internet
total on a internet so pourquoi biso pe na moni nani vina biso munani auto le cas Sankara pourquoi Sankara senga mbo to ko sene émission msuye mo pas remercier ça peso $10 peso $20 dossier pa mbongo e uti wapi bo ebite mikolo comme que émission avant ça on a muntu faut pesa mutu mbo e ba nange fa kisinzora osu nani oh nani pastel so wa mukio nani so nani wa mukio nani soki nani na pe na yamba na bango te menana 6 sanko yamba bango Blanchard Mosara sina yamba ngefe sina yamba o comprendre kane na yamba bango bongo so ba kotsanga na yamba bango lisu te je m'en fous mais nzamba sanga grâce ba mikeo ya lobi bongo na raison nini alors bona raison pona hôtel mais la bomba mbosenga mbo to bengi vieto sala émission via tout na biso bo tilanga carburant $20 mususa benge bo o tindilanga $10 siko ngai sikoyo to komba lelo pe internet yango baby quand il y a aucun TV va payer $5 ngato na pese bon mais information on paye sur formation qu'est-ce est-ce que papa Chira dit c'est bon OK information faut que la rabattre vous comprenez ngande vérité na ngai ngana nimi ga nani apesi idée wana lelo e comme ke po ben invité ça une émission assez ngombo qu'est-ce que va internet ba sinta ka pachi bango bati bato erreur ebele mona cause pasteur de la fufu nani ana so pasteur nani jolité ya pete o mutu anda boza na succès ava yo muta yamba yo faut pesa ba faux esprit baso bada ba mpoka na ba bête bomba sala ka mambwana o comprendre bato azo ba jiana o comprendre ba jia pesa bato mbongo o moni mutu mwana succès o kanyi o comme c'est mutu na ndo futo $100 bato ba yamba ko te ki mutema mabe o comprendre ngasko ba biloko wana nazo telemelango nga biloko na ekotikala ko ya te ekotikala pe ko mona na te ngane na boye oya kozela ngana pese mbongo na yamba o mikosi na ko yamba ka mutu te ona zela ke ona zela nga eloko na epala nga ekotikala ko sala mate kuyo yango mona ke nga lobi na ko pesa ka batu mbongo te so Blanchard Mosara pindi malobe pa na nga bisinga ke muna ko tikala ko yamba nga te je m'en fous esina ya mutapesi batu tout passe to pesi mutu apesi batu idée ko senga ba mbongo zaka sitaka page to baze belé banda nango pa nani abanda pa pastelité ya so John ana so te apete o fo ba pesa ka mbongo fo ba sala ka boy parce que na pesa na mbongo te sango pesa mbongo na vivre bien mutu ke uti poto e uti map Londres eye na zuya ngona maboko nanga ya sans succès ba misu ba pesa nango sima ba misu ba sela ngo boy mais ngasko sans sima o comprendre mutu kame komi pe make pa na zona maboko pe na eza parler donc j'étais oki tellement le cas déjà lobby on malika bi bato bazana confinement yo ba mutu ko uti Londres kiteli ndenge nini apala mona mutu ka sika ayi ba sombeli o awa linga ko copie yang mutu ka copie mutu ka eza parler chez nga mutu ka eza na copie eza matricule bato ba eza matricule ya 00 uti Londres c'est sima tenga pesa sima ndeli ngam na ndamba succès ka nzamba pesa nga nga succès nga za na succès te men nzambe ska pambola chaque jour chaque les 30 na mona moi 500 800 chaque les 30 mais quoi que na génération na bino nde bozaki côté Karine ba charge autorité morale na bino nio surtout bato boza awa okotanga komba 3 personnes mo pele ba so vani parmi ba charge bato ba lekinga pena na makambu bango yo okotanga komba 3 personnes je zanga na sala ngo take na président ba charge bato nio so ba charge baza bien ba charge da idéologie na nga ngam na pesi idéologie ba charge na génération na pela lekina ba 6 okotanga ta 3 pour boza pebele te bato nio so ba lekinga 6 c'est ko na makambu nde sko etanga total ka 6 te nga nota kamwa nini yo sala émission bien o sala émission bien ko le janvier est-ce que moi na mutu ko tangema mutu aluka place au vanda mutu aluka place au lia o tange ero la panai na kosio yo atana banda nem tambola ni bana libunga bana bafinga Karine mutu atenya na biso ke mo mutu apesio ata mukie on comprendre ata apesio mukie on comprendre ngana vinga zakate complexité ngai so ezenga na sona malika na sona so esenga na sona lora na sola naye ngaza mutu te ezake na sima batu na oboma batu na sima boy na sala boy ngaso mutu akabela ngai na bike mutu akabela nga na ya pona finga ete on comprendre ngalo baba o ezali na obanga te oloba bia posima bobaloki voilà toke na likambo ozoyoka ba nouvelle ya makambo ezo cartonné mikolo yo est-ce qu'on est na temps vraiment to bieti moi na mo ba salité to bieti tana vraiment mona de la presse makambo ezo sala soni makasi komona ya ni makwakala na ba artiste comédien est-ce que comme le dina matoi te ani makwakala tango beta lisone siko te basi mo baleka kala o comprendre basi mo baleka kala ni makwakala mutu za ezelonge yeba na rateza ya ngubu te ya popotame yeba na ratea ya problème nezala nini po lala la mki ando finga ba moi ce soir azangi mibali moi ce soir azangi nyoso o ya internet fille a soif nyoso ezala naye yo sati basi moi si akataka suki ya te esko na ki moi si o mona libabe ne mabaso mpoka na bese o mo kota
Muta sali ko mutu soit faire nyonso. Bazaka marié. Terra marié. Muta marié, yo senti. Et là bango nyonso na ba yaya mikolo ano mona ba yana nya tango eleka ba. Ba yaya no mona ga ngana zoka Karine ba nini ba kana mibali na ndaku te. Ezaka ke ba ba cop na mo ba yaka. O to ba jeune ba kendaka poto. Yaka betanga, yaka sala boy. Uzana mwasi tala bato baza basi na ndaku loko mo ba. O mo baza mibali na ndaku. Loba mama Chantal Alphonsine. O mo loba mama Emily. Mwasi oza mwasi na ndaku na bike muto o make mwasi na nga. Mama Emily wana Glo langi oto mama Emily. Kotsa Glo yesa sila kala yo tange Glo mtaluka ne vine kuna dasa ki chel ne kuna. Kotsa ba kamba Glo ya ate. Glo yesa sila kala mutaluka mutabenga taka mubashe basalie eseki senga. Basalie je mutu mo apoto kuna kosie kuna. On a tindilo 2500 pas Frank Stemai. A mo déranger Frank Stemai. Frank Stemai ba tindilo $2500 na. Ba sora li 500. Ba kosie kasi mona ke si bato bala seke oza mukie. Ya ndo finga bato ata finga Karine mokonza ina poto ndenga ndam yake za 5 mois bo calculer. Ake 5 mois. Le confinement c'est normal à consommer non bon. Ko ta poto nda ke fala beti ya koti. Ma ke déjà 5 mois. Afinga bato ba cimetière kitambo ba cimetière ba pauvre, afinga ba papa ba Karine, afinga ba mama batu, mais yake za 5 mois. Amo singa ba mbongo tina kini. Atinda be mutu mo be jour ba sengele mbongo. Atinde mutu siko mamnini yose koma epananga. Atinda ma mutu kipa mutu na sengela mbongo. Kuna abulisa fort. Kotanga komone siko eso mona na miniature to na nini memba tie komba gloire. Monale après ça parler sur Karine Mokonza nzembo yoto bima consommation non sur YouTube présent deni ndena marche bayambi. Comme nzembo yoke ne kitoko. Karine alala. C'est long ama ke très kitoko atot ba se ka babwa kibinote. Mais ça boira biso. Nzembo yoke kitoko mama oyo ya lelo elaleli yo. Partout quand ngwana. Te pas partir ze belé lelo. Titre longo ezani. Ya confinement. Confinement. Parce que ayemi ko nzembo mama musozo kanga mbetu ndetsa ko oh bonio matela nzembo. So senti bonio mo bato zo Karine opera ko ki toko makasi ya. Na mba beta on ba beta parce que na innocent de bato comprendre bato ba o ko fasi ça Karine zo na erreur. Ko fa pe ça Karine lumière. Ya ko beta ba fit pour Karine abeti ya 4 loko esimbi. Abeti 4 loko mais jusqu'à ça na kine ningi cité. Karine zo beta biloko. Karine zo beta biloko. Karine kenda poto Karine luka za ke mambo nga sala ko mapoto asala mambo zo. Mais bon ndima pe par rapport à vitesse na za kine kina kuna kine leki. Tangela ngasko fini aza na poto. Oh yeba za na succès. Oh Abuja ata na ba mibali. Oh aza na poto na minute. Na tunyo non ndima ke par rapport différence ya kine na poto de yake. Poto nima. Totala pe. Yo pesa no réponse. Na kine sko a fini aza succès. Na bi pesa no réponse oui bien non. Na kine a fini aza succès. Oui bien non. Te. Na kine awa mutala succès zate na ba fi. Na kin mutala succès zate na ba mibala zate. Internet. Bazate. Et ne peut pas me belle lo ezate. Ke nga sala téléphone na succès te. Pour keneko bo sali idée ke bo zata ba charge. Be ba charge to komona kutunde. Je la mona nze fimbo na fimbo kipa na kutokomo le cabine ba ta ba charge autorité morale. Te ba charge biso sa ba charge na temps muke. To sel ba charge na temps muke afifa ke poto. To sel ba charge na temps muke je mai bele wana. Moi je pense que poto te na koyokana na kombo. Eloko sala bon so bo sel Karine tonga sala eloko ba to ba kenda. Elle a que Karine te muta sala bino moko nde. Bo sali boni bo diembela na sima na ye. Ngam na sala. Besimbi pete. Ko sa esimba. Poto mutu yake poto na 4 de relation mutu mona 4 na ke poto. Deuxième mutu nga voyager. Ana lo na maboko. Bino na bino pe su bo bebani. Te to beba te jemi man nga voyager za nini ba nyatela e. Mais j'ai ka ba mbo ba nini omte saka nga beta moi Dubai ne moi lo mo be ko voyager déjà bozana ba ta beti. Na kende Dubai. Ya voyage l'autre mois compte na mama mo lelo nga lo ba na ndama ma Raphaël ebisanga ko lukate lelo ko ma succès mo succès so na succès singolo okita ezabulu ko za stable na vie o nga na luka to na za stable ba ba bati garçon azandeni garçon nga na tonga malema na osama na lem na se mono na duso dans le kamo mutu ndeni asala manga muboy mutu ndeni asanga ala mukongo ebo mukongo avanda atala yo muna kana oyela msuna vanda ngalo ka yuma ba bato ebi 4 nga ba comprendre noko atonga ka noko azana boye mutu oyeba ngwa zate mutu oyeba mo masanga BCBG atala mais noko balo ba boye mais noko keba o comprendre likambe ko yinda na minute so bito misa pemsu 1000 na kotunga pesi na bia na kokuka pe na bimisi tangi biso na ba charge bozana combien de personnes combien de filles combien de garçons pendant ko batuni mukilme ko mika nga ba charge ngako na ba charge tozo yeba te bozana combien na succès so mo ko mabongo to la raso to Zini Kumbi chef Fenek Jema Ibele a Fifi nanga mo président bon mi ya mapula tina lâche na ko pe ba sala pe ya bangu
Bacharge on les a deux. Bango basala nini? Bango basala les défenseurs, sur les défenseurs les carrés. Mon après to comme presque na suka. To comme presque na suka Karine Mokonza zalaki a ebele bando solliciter ebele bande ko finga mais lelo ba kiena oki kuna autorité morale côté kuna ba charge tant yo mo pour vendre ko ebiki peto abeta ma. Poto papa mpasula yamba e. Gloria lobara na Rosela na koma poto o Rosela. Obi succès ce ko yebana ka. Mon mutana succès Malika. Mutana succès bana ka. Toke na so pa no mambo loba. Succès bana ka ndeni. Na nzeli pasa Malika. Nazo loba. Mon succès. Na loba le Malika to na Malika ba to ka. Ah be ko la boaki. O pa la ba to ka so la raté. Ngaba moneza raté. O comprendre. Succès za boue. O mambo kalibanda o mamba ba cadre vraiment ba bombio bien selon ma musalo sala ka tango milibanda ba. Nga question non répondre té. Karina Kenda akota poto na mboka ni na risi. Tant que mari so mona be misalo sala ba kata Karine papa ko na ba fanatique na to ba Karine tatinde poto mutu boy ba fanatique ne. Parce que mamuta no tangela biso ke na ba chaînette na succès américain perdu au Brazza américain perdu au Ngolango américain perdu ce qui ya ngwanzu o komi na mboka mo ba boka ngo photo na li papa ba moka ngo photo na boy succès te ba so ba fanatique no kumisaka bazer ba fanatique no kumisaka no ba kenga na dans succès o mama mo ebenga jour na bisinga mama na moni mwana bino na taba chenete afati ka ngata na wenda yitsaku ba chenete na kenda ngo kuna ba ke ba chanta so mo place mona papa chéri so ba chenete ngo kenda ngo sala ngo nini voilà mon ala poto comme presque na suka émission ba tu ba retenir nini ba retenir que Karina beti nze moment za kitoko conseil yo pe libange ezate za embarrassement eroya ça boaka biso ba charge na que ça parler de moi ngala ka boaka mona de la presse nzo ne ba charge ke kombo to na pesi za pifo eloko ba bazwango toto ko beta jemo to panzani ba photo na ngeta ba finga ba basela nga émission tina ba récit na mo be émission zongo ba récit mona ki te Matuma bagaz na ba risi na ba gabo ba basel na be mission ba finga nga ma mère mo basel me mission ko muna yo to yebaka yo to pesa za position na sentiment na za pe mo yebana mako oh ma garçon mo bandel mambo yo mo na bandel ko to ba promina ba fali ma pemene na vena ba fali na za be mo to yebana na tellement na yebana nga mo ndambo na yebana na le long parce que mo muke ba dédicace na ba merci na boss na nga mesedi di pumba wa longo nga makolo o be masali moi je bangona mission de santé misunga ma vraiment na voiture na voilà tout monde ka photo nga ma voiture te ma voiture na saka na IST bulara alem da yebi yango na carré bulara ma moi est-ce que oh ce qu'on est bon ça te avec qui sinzo eza jeep hein yakin nga ce que uti poto nga matricule ma 00 na changer matricule lobby on senti ba mama ba dédicace na ba nyonso balinga nga mama Chantal Alphonsine balobi mitwa de santé misunga wana place ko ya madame Grace Mandela na pesi mbote na musika na robo santé fe na Charlie Ben na Lille na boaka bato so bokisko mame milinze mamotema tous pepele ya mbetolo bato mukiana na boaki wana pour la référence pour la muna plaque to mona nini 300 mais o sala nga boye po ani te ya yo wana za yo ko sala to lo to bouger te moi te mikolo aspect obima parce que bato bazela bapesa nga ata mwao na mwana toke na bango que place mo boye tout ça va confirmer si là oloba petre na c'est l'émission mo so comme oloba mamba code na sengi obimisa ba papier nyo surtout ya western na ba monogram ko totala o boloba so ezala ya solo na ya nango ponga na bomba po na ebitsansi na bombela na yelo na ba chaîne ba Congo bisengo na kundoli olioso mo lelo wa chaque les 30 que j'ai tourné lelo kunde za boye j'ai zo tourner na za boye gila zo tourner j'ai mo boye o comprendre biso za make toye ba mutu zo sala o comprendre te biso zo sala succès ya nini te to sala succès te ya succès ya nini te to sala succès ya lobby na la vena la mwana na mwasi na ndako. Grand merci à Célé Michouri, balobi Célé Michouri, balobi manager, babi les grands gérants Matika Songo. Pourquoi pas hériter Watanara, bah grand merci à Begonia Mouniampala, Blanche Mouniampala, Nanungo le mois Samudio Nakata Londres, bah grand merci babi à Yemoko, Henri Bokechu, Jomas Masikita. Nzemo ba journaliste ba yembi mutabebi songo mutatson libabe anani, obiso tatson libabe ma bien Adams. Nani ba refouler libanda ya yembiso na nzembo libabe pour abengi ote voilà balobi la patronne Anoushka Amisi balobi Anoushka Nushka Amanisi Maradona vraiment ba grand merci la patronne vous s'abonner massivement Nushka officiel TV vous s'abonner rapidement à la prochaine bye.